yo na yebisaki yo très bien ngai na sola na mwasa Kevin ti na sola ma ya te pona na problème na epeti na makampo esengeli ka to chamu to kipana ka te pe to zape na problème ti na yaki ko kotela Kevin na yaki ko kotete na yaki ko défendre ye na bimsa ki zengi na yo zoba no parce que courage o ya zui yo pourrait poser ngo lokolo za maele ki bokolo chou ozwa courage wana po ya ko postuler ba linga ba sepela na yo yango mweke na yi kolobela yo yo lombe koko satin papa lulu Niclette ba bengi ba lobi non ngana hypocrite naza mutu ya kobanga te na mutu ya agitation te lokwa yo nazongi na osima oyo ofinga opesi ba detail na yo kofinga lekechu yo osaba restaurant na lemba osali merci chance de reconnaître que lekechu na bana makambo ya ba terrasse kala o reconnaître nga Kevin panda lekechu na bana makambo ya banganda kala parce que j'ai été d'abord courageux depuis era na boko mi pa batu tembo excusez nga boko ma pa batu na fingi bango te na boko mi pa batu te nga lekechu era na boko mi pa batu te muta boko lingeza koko na nga oya tangisinga oya gatenga lokwa bana bakonzi oya latisa nga nzeye ya losambo oya tikela nga lumière lelo Kevin panda lekechu kombo ezoloba makana kati ya réseaux sociaux que je suis courageux que je suis era nga lekechu na lala na ba terrasse te na lala na ba boutique ya batu te ba lala ba boutique peza mabete mais na ye kozongisa yo parce que vi oyo mena nga na mena ngote naza mwana na tangi na ba école na vandi bien ba tangi singa ba éduquer ngai mwana comme kolia pa batu na kimukolo ça ba no zo bango lia pa batu kito ba pa batu kindoke zalaka mais ba tuko na mentalité wana mayele wana ke soko lie pa batu ozwa kindoke za ba biso oyo to lie pa batu na kimukolo même pas ba famille OK bozo banga ozo banga kolia ozo mona ke ko ba edigo pa bino kolia ka pa batu te kozwa ke loko mutu te ko kinda bisenga senga te tout wana etikala biso na mutu na colique pauvre le la yote ba kole ba pauvre za problème te na koli mwana balabala lokola yote era ba to ba koli pina balabala nzamba pambola bango mais ba chance nga na juna bo mwana na ngai na mukie na nga era yo zui yango te grâce wana ba parents ba koko ba bokola yo ozwa caresse ya koko ba so yo zui yango te mon chéri ma chérie ngai bato tu bana na lemba la termis ba yebi famille na biso bana tu ya lemba ba yebi libota na nga babi ke oyo mutabokola koko na bango siska molimo ne pe malakimia oya bokola lokwa bana bakonzi Kevin ayebi nzela ya nzambe Kevin akendaka paroisse akendaka Saint Benoît to bouja kana lemba era wana yo za wapi soit disant yo mutokomelanga na Facebook aya na sepelaka na yo wasi to tamula bana poto ndezalaka po c'est wana so zana bana poto omona ke bana poto to ami ki dato bujaka les questions ya soda guerrier na sala restaurant na lemba pa na biso na boutique ya libana na zada guerrier soda yo era yo to komela ngati les questions watu babe nga so père love ya boni na sepela no fort ngana zana na kasavubu tala kana yo wasko yo to luka ba relation na bato na kasavubu na sepela no fa boye na za biwa de plique wa de plique ya de plique ya succès ya de plique ya wenge era ozalaka sko bureau ya de plique era ozalaka bureau ya de plique pomba na pesi mbote ozalaka bureau ya de plique onikela de plique catch onikela de plique osimba ba téléphone na basi ya de plique na yebisa yo osimba ba téléphone ya basi ya de plique yo olukanga tuna muna garçon mo boye azo vienga na kipaka ete wasko na solaka na masa na Ronald yo fanda pa ba Ronald obima ingrati lelo Ronald Black ofanda pa Ronald ba bokola yo ofanda pa bato ba bokola yo mais lelo finga même Ronald abokolo na ndako na bango ofinga ye yo finga ye
Ira, moi je te connais pas, na yebaka yo te. Yo muto lukakanga. Yo muto lukanga na amitié. Si oza chigola na ba cyber o souffrir, oza garçon mo ya pa pamba, garçon mo landaka batu ko envia ka batu. Biso to si to ke na ville to tambola yo landaka biso. Nga na tambola bakala na za mo mkina te kota ka ville. Eza ville ki mukala te. Eza ville ke to bimi ensemble famille bande ko ba sera na ba Sandra Kambi, ba mère na ba to be to bimi to ko staffé. Mais eza ki le contraire, eza ki ville zo so ke ville ke ko senga olanda ozolanda. Ozolanda ba musicien. Ngasko ville na ngezala ki teke ya kokende kolanda ba mise ko simbela ba mise ba kechete. Ezala ki bongo te. Po biso dana lemba to bouja. To ningisaka deja lemba. Oh yo yebite kotanga na ba dédicace ba boîte zo loba na tengi yo boîte zalaka ah papa. Besika na tamboli yo tamboli. Besika na koti yo koti. Senga mobalo amsoki mobalo amemaka opoto akendaka no kuna yo ko pepio. Aujourd'hui grâce à comme les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a Kimukolo, il y a Poto, il y a Kimatifi, il y a complexe, on a envié pour la star, il y a comme star, le la même imbécile, il y a yo Ambola am Oh. Lika bomata ngungi te. Ezana batu misusu bako se laisser emporter na Angelica. Na ma propos na ye bako kansa oui du fait que ça fait longtemps balobaka bakista. Tapotez s'il vous plaît, live bazo signaler. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Au moins biloko mon frère Osé bisanga yo bonga. Soit disant yo zwaka. Au moins Karine Mokonzi na bakali. Babe ba occupé au sous-té. Ba peso ce espace wana te. Pour ya ko répondre bango finga bango. Ba fula na bango yo te. Ba beta yo kara ba occupé au te. Mais ngana occupé pour na yebi yo très bien. Yo ze lo côté. Garçon moza na poto wana ndako sika olala te era. Ndako na yo esiko tchaka mutu eza wapi. Ngana peso no défi filmer nga salon na yo ya ndako parce que kana osa live na ndako na nga yango salon na nga yango oyo yebi oyaka na kits na nga ti téléphone na nga bo yebi sanga era salon na yo oyo esiko vanda na Suisse la kisata ngai yo za mbongo ti yo bongati yo zwa ovana na poto bimisela nga fiche de paye na yo ba bongo zo fiche de paye bisiko sala na poto ke yo za salarié bimisela nga na fiche de paye na yo era ke nga era na salaka na zora soki ni na sala musala na sala rabwe bimisela nga filmele nga chambre na yo na salon na yo ndaku na yo oyo vivara na poto oyo vanda oyo za na nyonso ta garçon azanga ndaku na poto mozala mboka oyo za facilité ko za ata na ndaku ata na salon ti ata na tefa munene loko angati era yo ya na ndaku na ngati osuba na douche na ngati ofungula chambre na ngati omona era yo vana na kiti yo ti ta garçon vana na jonga de tongo ti tongo garçon mo ya nganda avanda alibanda ka mila masanga pa futi hotel ki olala era yo za ndaku na poto era yo za ndaku na poto ndaku penza ke garçon na era makamwa na sai na kisasa yo tikala ko sala moto ti okenda poto era oyebi ko futela te oera oyebi ko mise en charge te ngana bandi ko zwa nga moko mise en charge depuis mais naza mère na poto
na famille bana poto tout bana nord ngale kechu mais na yebi ko futela na banda ko futela tongo oyo na kisasa futela te mais naza mutu garçon oyo nazaki kotelenga te mais naza na pa na biso na lemba lopango mobimba batikela biso ya moko peti eka yo zwi grâce wana te ya kovanda pa na bino ozwi yango te eka deja ofutela ta studio na kisasa era est-ce que déjà ofutela ta studio ya yo moko siko vandaka studio ke jeune garçon boy na ndeka ke oni so ba jeune bon pas encourager biso les kechu jeune moko mwana lemba abandi ko futela na mwana acha ki mwana muke ti lo na ko futela nzamba osunganga era grâce wana yo zwango te oyo ba jeune belé bazwa kawana na kisasa oyebi ko futela ndako te rando vérité mwana yebisa era na kisasa ça soit grâce à ko futela ta studio ya ko futela o ba garçon ba sala garçon ko bimani ko bois kama azuta grâce à futela ta studio te à $100 era est-ce que vous avez grâce wana ya ko za ndako za logement yo ko futela est-ce que vous avez grâce wana te era era oza na grâce wana te mais est-ce que Kevin avandi oyo ozo finga ozo ya ko lobebele na leki yo mamna sana kisasa yo sali kotangela ba champagne te pona kata kisasa na bois ba boîte tout ba yebi lekechu na ba kolo boîte ba mamponga na sala ba mampona bouger wana kotangela ngote poza ba motive ba bi sepelisa kanzoto mais courage on lekechu na sala na vie garçon moko boye na réseaux sociaux mais bana mbongo pa na bango koko na boko la kae matiki na koko na molimo ne pema na kimia ayekoluka vie na ye na balabala nazwa ndako ngali boso ya studio na ofutela era oyo na kisasa ofutela te osala yango te na longwe na studio na ovanda na ndako na ovanda na encourager depuis mukie tozaka na la to ma muniso minga na lukaka na sala ma nga ba terrasse liboso na biso nazwa maison libana na off na sala terrasse déjà na bougera ba tutu ya talent ba bayaka pa na biso alemba na bougera yo erozalaka te bosi na réseaux sociaux merci ngana yebi yo to yebani très bien ko sa bato bazo envier pour hôteli non ko sa bango ngo intimidé ngate ya ngana makile simba kate poto yebani parce que on se connaît era on est loko yo bangi sangati on est loko yo finga ngata pa matoi na nga oya kelo ido finga chaque jour kelo ba ko kata ngole loto lobize loko te na ko tshombe singelembe kwe mena yibeza la ka bongo on te sala nga lekechu era wa musenzi era wa garçon ona ndaku te era bagunga na yoka na vie ya koluka jeune yemo koluka yemoko yo yoka yango te era lata bien te era wana basket a bien te wana poto wana polo a bien te era wana domicile fixe te onga solo nzamba swinga na zui visa na poto era na yo vana na poto na olekayo na zo pala gaya na futela ngana mayele era vinga na sali yo salite na bundi take mutabundaka era na vanda bona zwa visa na kenda poto na koma na Belgique mama na ngalela okomi andenge ni na bina guerrier na keri na zone esu poto oyo reva na vie na yo ba rêve voilà tout yo o reva yango mengale ketu na sala yango era na sala ba terrasse ba restaurant village pande ningisa monde entier pe na minute so bina zongisa na kozongisa parce que na zone en place te ya bien pona o sala restaurant na ngai makam na sali yo sali yango te na vie na yo ti na poto lopango ni ozana ngo ana kisasa oyo tongiswa dozaka na mbongo mututu abile que tu as senga katana na $10,000 na saki so na moni Karine o senga parce que c'est moi na mission sans podium na guerrier un bon maître senga jibe utolo ba na ba 100 tozozwa na ba 200 tozozwa yo finga jibe est-ce que mission mike a papa leki jibe mais jibe o senga mais papa chéri pa yaka ki pesa na ba 100 lobiango yo leki jibe. Est-ce que yo leki jibe comportement ni nango yo na ni nango soit disant plus de 18 ans soit plus de 8 ans na poto au sali nini era yelanga na mabadu bando fali na poto au sali nini na poto apa ko finga ka batu ko fingela ka majabu yo sali nini mo kumisi pasteur Moïse Mbiye mo yo ça dit que yo sali ni ba so ko pona ko finga pona webi ke so ko fingeli mutu ba futi yo est-ce que yo liembo ya motoki na yo moko lukia est-ce que yo liango na
après il y a intérêt à bato yo ko finga mutu ba ko ba pesi mbongo era na maki lona ofingo te parce que ba pesi nga mamba ko finga ba ba singo finga te loba se défouler aux apôtres au de se défouler mamna sali au salité mon frère oya ki sasa au mona nga na tambola makolo te na za na car jeune garçon les Ketchou omona nga na kisasa nzala na car wana kisasa pana na lingwa lelo ba appartement comme cher na centre ville era na vivre kitoko koleka yo era les Ketchou akenda ba poto soki nzamba permettre solo na visa na ke poto na ya poto personne ne poto na koleka yo kaka era wana kaleson bien te mudata kaleson ba lisa bandeke aza mutu te radio ça mambi ba boîte au suma masango sala ka oyaya bozo suma masango ridi lo betolo banini pour ridi lumba za mbongo na mamunioso asombi 10 bouteilles yo kani motema passe est-ce qu'on a na 1000 nanga na sepelisa on a somba 10 bouteilles pour yo sepela pour que oh jamais o chesanga na chesa to sombi bouteille pour to sala ngwana yo trop oye to tambola na ba koko jambo so yo sombi bouteille mo na sombi bouteille so ngapi na sala ka ngona sombaka mutu azana idée na za makamna ye la kisanga no ndaku na yo avant oyo finga ngali sur les réseaux sociaux. Montre-moi ta maison, ta domicile, frère. Montre-moi là où tu t'installes. Montre-moi là où yo tchaka pongi, ma chérie. Ma chérie Era, bébé, je te dis Era, montre-moi l'endroit, est-ce qu'il y a yo là là ka. So la tsinganda kuna yo, c'est to tsina so mamba ofinga. La kisanga domicile na yo est-ce que ovandaka nyama mo viola. Garçon moi pa pamba. So kazana batu, so bakabona mutando ba biloko apesa ki mutu. Era yo na mbongo opesa mutu yo. On est locoté. Garçon moi là na banganda, so la libo so mine poyi ya locoté a china mnoko. Garçon moi so la mo mi se comme kota ko mo beta. Kebe, ke so tu o kebi sa na ngati. Bang sa bato bang sa na ngati, on est locoté ma chérie. Bébé, on est locoté ma chérie. Na eno sikobwe. Na muno chilo moko comparer na bande ko na ngai ba Gédéon. Même Gédéon il m'a vendu au cas moi. Ah il se retient à les Ketchou parce que les Ketchou c'est mon frère. Gédéon yebi na félicita yebi na pambola ye na ndenge zamba wa pambola les bisiko a komi lelo. Ayebi c'est mon frère de longue date. Ayebani très bien. Bango Dieu doit envier bango. Bango bazo envier te. Bango bana poto na kisasa ba lobilata yo mais yo comme lobila na bata kisasa. Tando luka relation. Gédéon c'est mon frère, il me respecte. Et mon soeur va respecter les cas balou qui a mon il est quelque chose qui a bon ozoa à pesi les sous. Mais il dit que na bon na na sac c'est mon frère. Nzamba pambole ndo sa ma na eto féliciter to betele maboko. Ana tina comparaison te pour à vivre. Ana tina te ke bolobela ye pas comme o le loi komi omoni sonien. O komi ko lobela tina bataki sasa. Soit disant yo influenceuse, soit disant yo yebani. Aro c'est mon frère. A respecta kanga, a linganga mingi. Soit moninga ba koza gele quelque chose ancien na kopo. Tika to respecter, ba respectanga. Ava ba kene na bi bo botika eloko. Ngana ratakate. Ngai ni musapi na ratakate na chaka musapi na che musapi na. OK na otike linga ya ngai. Ba no ba respectanga. Ba frère ba respectanga. Atana ba mo ba seka yo ba taki zengi yo ba seki yo taki zengi yo ni na ngoko sa ba komo na biso ba tela niveau ba tela fio agitation o les questions ni nango mayobo tika bana ba to ba vanda na sepela na bango ba sa maolo ba kitoko peto yamba bona motema molamu na kati ya réseaux sociaux. J'ai déjà moi vendre les questions ni nango zani na o se ko lo passi habiter zala bien frère. Tobona biso era tobona biso il lozo kumisa ba shabani ndonda ozo kumisa ba sisi makukula obosa ni ko fingela bango camarade confrère na bango ndeko na bango collègue na bango die merci mbokani yo fingera po kotela ka Marlène po ba pesa ka yo mbongo sal finyama yo Eraline lozo yo mamba bali pozo yo kuloba pe ozo funga munoko na solo ya salite po na ko ya ko saila ba to analyse garçon moi pamba
ta garçon alinga bakali abimana bakali aboya obimana ye ope comme ça bakali enemi a vie na yo garçon moi zoba tanga so inanganda garçon mo basi ba ke piyo era comment faut na tambola na yo o tambola la mwasi soka dormi era o kabwana na batu na basi o ngabe era nazo comprendre te yo garçon za ndenge nini so do tambola na mwasi moi si azongi na era o de que so boîte muzo era mais yo zongi si mwasi ne toza tu photo staff na ba fille oza na basi nzoka abule na ma mususu ta yo fille légero akima basi akoka basi te yo to boti oboti na consentiment na yo te oboti na plaisir na yo te oboti na forcing oboti na forcing basi tu ba yo ko pio oza pio o ka satisfaire basi te yo basi ba yo ko pio ba yo ko oza moto te zo pio yo era yo sale garçon nyama mam era na zo tambola ngo matatalo yo zalaka. Je vois mon frère Pires Bankouli. Tant que bazana mokili bazo denda yo zalaka na sambela nzambe za grâce batu tilo banana zala tilo le kechu kombo ezaka na persévérer kaka yo salango yebi famille na lemba yo bouja yo wapi ta porte parole de plikio nyama na nyama gaso mo pamba nyama la ta string nyama. Alors est-ce que moi mobile besoin de comparer le sexe sur l'équipe a un sexe soit disant de l'équipe a un kilo mais on va dans la basse ndeni yo mutu on a etolo moya c'est bon pour on va na basse soit disant ozana etolo moya qui toko pourquoi ko kama moi cité pourquoi va na moi c'est si comme mon côté pourquoi za stabilité soit disant ebiko bato bazana ba kokolote mais bazo vivre na basse baza en paix siko yo et si ozana eloko so ozana etolo mo pourquoi on va na basse iraline expliquez biso pourquoi za stabilité ozana eloko te soko fingi oye era oze baso jour nani matanga ba Sylvie Bongo ya Sylvie na pesi mbote ya enga na omono na papa Roy Libanda papa Majabu papa Kero urobeni na sima na choqué au siko na choqué au siko blo mosusu to respecter ba limite o bango tanga ba komba te belé na makambo belé car somo so meli masangali biloba lo bali ko tonga bato na ba idakae on dit que tonga na bato ba isunga ko la sa ko pesa ko ni on dit que tonga on dit que finga na ofinga bango ta fille légère non na choqué yo nelo moko mais na oboya ka pour na respecter ba liese belé na makamba bato belé ba kombo bimso ebima na oboya oser le côté otiko lekanga na vite toujours okufa okolekanga ngati okoma lokola ngati via mukala yo salinga asali yango te sozo balikambo ya Gino equaliser na PC mbote Gino c'est mon grand frère ngazala mukala Gino te Gino aza yaya nanga Gino equaliser aza yaya nanga lemba bakimafiki mamunyoso biso ba Frank Mamba na Gino yaka na ifasik to kuta na ba Gino ifasik takendaka pa Gino na lala pa Gino na liaka pa Gino ya bi famille ya bi palin oh yo siko pas de plus ko zako niki la déplique ba catch nga ya na Gino za to occasion ça tele kechu niki la nga sapato ti mais on a pas ya na Gino bona vandi be yemo nika catch na to apesi biro moko be nika apesa nga ba valeur aibi resinga pe na zongisela yango nazala mukala musicien te nazala bureau ya musicien te ti lelo le kechu nazala nga mukala te ni ya mutu songolo pakala nazali na yebi nde savoir faire na yebi nde savoir vivre na yebi nde batu ba vivre na batu nazala garçon ya talon na mataka talon na yebali na mokili na yeba na batu yo talonnage yango yo sali wapi bandinga no bandani ka kotanga ba komba na ba le passé ya batu era yebi ko futa la prière ndako ne ba garçon la mukatongo les 5 ya futi ndako yebi ko futa oya kaka ba exemple ba kombo ya batu yo eda kaka batu yo sunga kaka batu ozana nini wana eloko te yo sunga no kaka batu ozana nini era ozana nini parce que na yebaka te lo nyolo baka ozana eloko te po garçon moko boy ona body ya bien te era
Ma on a sali pe na osala yo osala yango te. Roger Winda depuis Istanbul. Ma mungale ke tuna sali yo ko sala yango te ti okokufa ma chérie. Le ketu oko sala yango te. Era nateka basi te. Nazakane na camarade, nazakane camarade ya ba fille ebele. Na vie so lota mona ba fille, ba traiter ba façon nyonso. So na ozana ba fille muta sepeli ni na lobade na pesa contact te. Et la mawe, on envie de lire na ngai mozo occasion okuta nango te. Ozo occasion ozo nango te. Olo makambo yo ya soit disant na premium. Ngana respecter JR mande na premium. Na la tela ko robit. Dana tombola robe na ngazamba na chamo mpanzi falo na beto mabe. Ira na beta yo. Ira na beta yo mabe. Kusaba je wana ti. Soki JR mande na produit ira na beto mabe. En plus o yebe na tambo na ba ira na ko beta yo mabe ira na ko beto ko mona mutinga le kechu. Weka no finga ndo lo barabilu ba lo barawana ngana o beto na za matata mabe. Naza mona mabe. Ira na respecta JR mande na premium parce que eska to yaka to yako bae to yako mela ta garçon moi apalikaka ba champagne ba whisky te ngana mise somba trop te mise ba sombila ke ba do ki ba ela ba sombila ngana parce que ela kombo na sala makamuna ngana ti ça caleçon rouge ata ba caleçon couleur ndoki sale finyama na mondo 21e siècle yo finga ba tunyo sa sociaux yo lo ba ka ki mo inango on est loko te pour na poto ba tutio finga ba tonto beige ba oye ana pembe wa ba zigzara so banani ba leki yo baza banda kwa sala ba video na banda kuna bango era like o sala no video be wana ozato SSDF baloba so FDF mama ita fi o agitation na ningisi yo na beli so machacha oni yo na beno kino malembe on niveau no ni nango yo elo ni nango yo za na ona poza no pe na elo côté mutuka kisasa ozana ngote mutuka na poto ya bien ozana ngote ozo akaba taxi ona onyoso bazoka wana ozana eloko leti nini ona na eloko te ona eloko te garçon princesse ozana eloko te na makambo na ngebele na wera so yo ye baboyi yo peut-être ça maloba on a ya sous na lobelo souté na eka ko kebi so bona ndeko na Kevin ya on a ko kebi sa yo ko bangi oyo ki mabibi nde oyo oseng oyo ko boma moto o ba Kevin na frère no botango wapi nam na ya na souté pona mona ngelo o finga ngelo rasikate lekechu nini lekechu boye zemi na matoi eloko finga nga o kaya mwana na ebite lo nya sikoza nango mawe to kutana na kobeta yo jour na kutana yo pona la kisa yo ke na mam oyo lobaka eza différent na obeta yo so po ye lisusu na ya sute na okipe ote déjà parce que na ko zongi so pour lobe on finga on kitsa ndeko na mobali Kevin ngana porte parole à Kevin te na mukala Karine te Karine a sœur nanga sinon le blabla moi Karine parce que na vandane na liane c'est mon ami c'est ma sœur c'est mamie à moi ceux qui nazalaka bien na Maria parce que c'est ma sœur na problème na été na pe mukala net za porte parole na été Kevin c'est mon frère ba famille ne baza ba bande konem suna yeba ina ba to uti musika to yeba na ba relation des alaka ta garçon salité o na yelo le sous-souté pour na moni lo lo souté pour wana elo roté na moni kaka oyo distrait ngai na sa ba film na nga na sa mam na ngai
na boaki sinanga yo ça bina landa yo eza lokola na peso lumière moko boye omoni lipamboli moso ela mutu na vie mutu mo ba ko gâcher yango na mutu ngo gâcher lipamboli na ngai na moko ngo gâcher lipamboli na ngai so ça linga vidéo na ndaku na yo comme tu vis très bien après nga sa vidéo na ndaku na ngai nga sa vidéo na ndaku na ngai naza l'aise ne be courir ezate mena chez groupe so courir ba chinga courant so na vandi les 5 ne be fona futa palais so na zenga binga partenaire na ba futelinga ah papa na futite papa Paul Fikipo maman Nathalie Fikipo ya keve kamuzu na vie na ozwata haide wa kabeli yo muluba de lix yande nini ngai na moni lo ofinga ngati po olubi pe lo rotie mais na obeta yo ayike tokuta na kisasa na obeta o era na obeta yo na obeto ka 3 mbata pepepe sili na obeta yo sika otanga bakombo ba na makamu na biso sika otanga ba detail ba kombo ba exemple mutu bo songolo pakala batongo tanga bakombo balinga kote ozana DJ Abdullah wati DJ Abdullah benga na yo okoma kebele na DJ Abdullah na kisasa Mustafa na DJ Abdullah DJ Abdullah benga na yo parce que ça garçon bi loba garçon ya jitas ira natambola mobondo natana prenu mwana ni na vana libana prenu mwana nazala nga moko te so ba bena na banga kaka na yo kiloko mawa ba kubeta yo pe na kutiko mutakala ndi nani ndi ba beta ko pa da simbaka ezala mbala suka na ebiso garçon mo ya salité ba garçon mo ya zei garçon mo bela mutu garçon mo za salité on na poto plus de 10 ans mais na lekio na revivre na lekio na ndinga makambu era ngana za lekio tuna za kisasa na lekio na za stable na ndinga kisasa oya pale na ngai na ebinda kuna hote abiso linga bala mbelo mi panzi na zola mbelo tro linga ka mi panzi onga na ke wenze mo na yo lambelo mi oyepe so yete lekio chiba ila ng'emporter ba ilo na ndako dami balinga mutango nde na mitsango zala ndeni no omoni yo na koyelo susu te po wana ndako te nga fa sona bazana na palais nga fa sona bazana na ndako avant d'acheye asa ba vidéo na ba live te na ba balcon ba tout ozana stable te na poto ça veut dire ma chérie laisse tomber otsong sanga ba archive te era sona e poto na poto era na lekayo ngale ke chua ta vai na poto era na lekayo obeba na aka na batu oswa na aka na batu yo sunga aka batu yo eda aka batu osala kandeti na nini yango so kakabiri mutu $150 nde yo ndo ozwaka era bapekisi nga pa Dani Senda bina kipeo te apekisi nga pa bato ebele be babina kipeo te babileke tout ça guérir oza mo alembo ko soit na garçon mo salité te oza trop sale toi tu es trop sale toi ba miso balanda ko ba visibilité balanda ko na ngati nga alinga ko te oze loko te oze loko te era o memango pa mutu te po fula ngati nga na da guérir na za da sexy ndo lukanga na vie nga na luka yo te imbécile zoba sale garçon asa la posona été sous la nzoto nyama so parfois bien te vanda na poto boni weko te baba garçon tu poto ba parti samba ay kitiki sasa samba la kitiki ok sur la parfum ba trésor mbongo so ba kitiki sasa ok sur la parfum ba junior bongo so ba kitiki sasa sur la parfum et on a sur la parfum bien te et on va na poto na sur la parfum bien te parfait c'est bien na poto mais oza na sola nzoto ki ya bien te oza sur la dodora qui to côté et on a calé soit bien te patana 5 jeans qui to côté yo patana 4 polo qui to côté soit disons na poto moi na poto soit disons na poto patana calé soit bien te on est loko ya bien te oyo zala na ma chérie yo bana na tambola na yo ka sola kitoko te na nzoto
On a sur la parfaite, n'a évité son cosa. Est-ce que Era, tu te sens bon? Est-ce que pour le sur la kitoko, moi on a poto. Moi on a parlé parfait, ni slip, ni string à biozanango. Pour la ta string. Na tambula ne mutati chemise dimanche chemise ache singa cravate non Era. Où est dimanche? Dimanche on va relax. Polo, kiloto, basket, le moi cano, to chemise moi kende be. Eh, parce que t'as lango au complexe nga. Il les choses qui to pour le vidéo qui ça au lembat. Au moins lemba. Les choses pour la parfait na il pour toi ta parfait na ngote na parfait na pas kola. Mais c'est pas pour la parfait. Eh, faut na somba moi et ça le so qui to quoi. Era. Autant libre eh, nataka le so pembe na chebe pembe. Jean, basket. Oyo za na ngote oyo za na ngote wane nani oyo za na ngote na guerrier ma chérie naza soda na mbila na niveau na yote Era, il y a 5 slips na yo nam. Il y a 5 slips awa. Il y a 4 jeans na yo bien. Il y a 4 polo na kitoko, il y a chelanga. Pe filmer nga ndaku na yo siko lalaka. Filmer nga salon na yo cuisine na yo la kisanga c'est tout. La kisaka ngai. Ko somba ya sikate la kisanga kaka. Parce que nga na vadi bena na kits na nga pa na nga. Mais oza ndaku te na poto soit disant moi na poto. Oza na ngoti. Solanzoto Niama, sale garçon moi salité ni on va na poto mo obisa na bana kisasa ba lekio na ba lekio na Solanzo ya bien te loko sa na obeto so kisasa na obeta yo ya na me na obeta yo la ça ma fiche de paye ni sko salaka musala yo sala kisanga imbécile Niama salité sur la mobile. Sale garçon Niama. Garçon moi papa mba poto. Ausa bana poto Sony. Ausa bata street Sony. Garçon moi vendre la live senga bata finga batu. On ndaku to vana na poto on ndaku to vana na hotel na ba chambre o senga mpesino Niama. Ngana ndenge mwana yo. Courage le kwa ngaka porta kuna makilele. Courage le kwa ngai yo swani sanga. Niama zoba Niama. Kizenga mobali Niama. Garçon moi pio. Amoto te ba wakima bepa basi Niama solo Niama ovana na poto na solo parfait ozando kito nini wana poto mo na parfait wana poto mo na solo parfait ya nzoto ozando kito nini soit disant mo na poto mo na Suisse Niama ozaba na Suisse solo Niama zoba Niama sale garçon ana kaisa beta ata kaisa rouge Qu'est-ce que le comédien Jérémy au Azala Nzoto Sima à la question ma couleur wana ya ba papillon yo il a 5 caleçons na 5 caleçons 5 slips tu as no téléphone 5 slips no yango la trayer la ngana on y fait salité boy moi c'est pas ba caleçon belé bon nous a salité boy era bon nous a bo soto boy yo hein. Ata caleçon quoi c'est la vie comédien ya Jérémy c'est la vie alata te ba caleçon yangwana c'est la vie na lobelo mabete yo ya ça bien ba marque ba caleçon ezala na ngwana o ile sa bandeke la sa madodo ovana na poto oya kisasa mwana pa ansola nzoto Bachala, boss depuis l'Angola, je te salue. Bachala, yo pe ozo kanate. Ah, Kobo esprit. Bachala, boss mon arata Luanda. Pe sa position. Era. Oya kisasa, non na kona sur la parfait. Non na ko tena parfait, tena mutu kana mono tena parfait marketé au pakolaka. O santo se santana ora sola mabe ya nzoto, ona sola munoko. Ona sola munoko, ona sola mapumbu, ona sola nzoto, ona sola nyonso. Grâce à poto ana elamba griffité. Grâce à poto ana eloka malobanga ya balongate. Grâce à poto aza caleçon bien té. N'importe quoi que tu as, attention avec moi.
na to moto fingani trop to lobani trop to kuta ki sasa to tanga na biloko moko JR Mande na pesio message JR Mande rendre vérité moi bisika ya atanga kombo na premium JR Mande na bi ke jour na premium o yinana ngayo bae ngai o ça va sous premium te pour modèle mam na sala ka era jour na kuta na premium bakana likambu te mena yebi sur era mamna ko sala ko jour na kuta na premium mamna ko sala ko jour na ko na respecta ka JR Mande na bima yuma mamna ko sala jour na kuta na premium era na beto ko na beta moi si na beto ko na beta leki na va sur na sema kuna koto yoki sola si anzoto awa na kangi makolo bwe ndi na sala yo na lakisa yo na yelo soute oza ndako te dédicace na bakomba bato ya millier